Nouvelle en bref, breaking news et alors, toujours dans Mukanda Nzambe, toujours dans Actes des Apôtres 8, toujours à 19 et 20e verset, en disant, accordez-moi aussi ces pouvoirs, afin que celui que j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, parce que tu n'as cru que le don de Dieu s'acquiert à prix d'argent. Il n'y en aura pour toi ni part, ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Breaking news, alléluia. Donc, toujours, Simon le magicien, na kati ya communauté, na kati ya ministère, détruit la famille belé. Alors, nouvelle entre alléluia, idéologie échangeate, banda Yesu Christo, ti nata mon abiso, pas de contact dans n'importe qui. Si tu arrives dans un milieu où les gens ne sont pas de la même niveau avec toi, tu as des choses, tu t'étais ou tu te barres. Si vous communez ici, quand vous avez un niveau dans la ou la ville, vous avez un niveau dans la comme on en a la bangote, qui m'a rabango, parce que, bon, il n'a pas quitté dans le niveau là-bas. Alors, dossier à l'élo, toujours parler beaucoup plus sur Simon le magicien. Baza na parté, baza na loté na musala nzambe, mais baye ko détruire, ko kanga ba peuple de Dieu. Alors, na sommaire à l'élo, nazo senga, boube nga Edi Mayele, Maris Pembele, Marie-Rose Mukanya, Jidikael Mayele, Jean Kontouala. Jean Kontouala. Na peine d'histoire, babimi, grand prophète, grand bateya, nzoka, bazali, batu, baza, na part na makamwanzambete, bazo détruire ba peuple congolais, parce que, tobanina na Jean Kontouala, pour hasard, moto Angleterre, Jean Kontouala, bandoki nyonso, ya la gloire, le bapumbwaka, yem tazao, simila wambilamba. Alors, to yébite, na miracle nini, aro, bimalelo, comme a côté sur le miracle, il y a comme un prédicateur. Est-ce que si va délivrer la Kindoki? Alors, toujours là, sur plein d'histoire, ils allaient suite et fin, il y a Maman Olangi, Dalton, ils allaient suite et fin, il y a le ministère de Jézabel, ils allaient suite et fin, il y a Batomisa Mabé. Breaking news, Mike Kalambai, album on est pour Simba, nous avons travaillé en haut, ils ont nous souhaité, ou aller ça les grands l'année à travailler, à témoigner, voilà dans la vidéo là, pour Mike a succès, à les gars qui dans la maison, ou aller ça, ou ouais la sauce à dépouiller. Aliba, ils allaient copie conforme à Bako, et lui-moi, pour les allaient qui parti tribal, le col à Bako. Il est n'a pas l'eau, et que lui-moi, ce qui, balonné, na parti, il y a tribalité. Or, ceux qui vont sauver la partie, il faut pas comme la partie nini, parti nationaliste. Ou Congolais à quoi nous surtout à se sentir à l'aise et bima tribal. Alors, bango, bazui leçon te, na makambo kwela, aliba, na alliance ya ba Congo, abako. Ceux qui ont moto, azolo baki proverbe afinaka, to proverbe atongaka, to proverbe dans le marabiente, kangela ngaye na délivrer, azoni de délivrance. Na Birmingham, pasteur Bruno, kangela nga patriarche Bukasa, to sale délivrance pour apumbwaka na butu, ye na mwasina. Patriarche Bukasa, na Birmingham pe conventri, bada batu ya soloka, bapumbwaka na butu, pasteur Bruno, kangela ngaye, place tout beaucoup ta ngaye, pour te délivrer dans le monde. Un vrai juif fait azar à la libandité pour les onction. Alors, ma Congo, bon, après avoir au Bengana, politicien médiocre, pasteur médiocre, musicien médiocre, et comme on a tout côté dans site médiocre, net, peine de soir, Kazarema, Talamet grâce mbisi. Aza Congolais à Brazzaville. Mais l'aventure à ça dans la milieu, je ne sais pas comment les gâter, mais Congolais tellement il a besoin d'adopter un besoin d'anaïs.
Alors biloko wana faut to stopper yango, to stopper ba dépravateur nyonso ba mers eza makambo te. Alors Pasteur Kawata na Kinshasa abangaka Emenkano na ndenge akosakana te, tout simplement pour Emenkano akanga Rita mwasi ya Joël Bumba na hotel na Bandal na Pasteur Kawata. Martin Fayulu atimeli ke Coutinho abendi bala akimi na ye a récupéré Sauvons le Congo parce que Coutinho a collabo Sauvons le Congo et a pour sauver ba Congolais te ezaki pour réclamer ba mbongo, a réclamer ba mbongo na ye oyo akopelaka na musée pour bato batanga kala kwa Isaïe ba utaka kisangani ba vandaka l'église ya Coutinho. Alors Martin Fayulu avec impact idéologie Simbi Makasi pe mouvement Sauvons le Congo Izotia Kabila Panzi Likolo. Alors Toutoloba le sambo na mateya ezanga mafuta ezanga onction ezanga epakoli yango ezolalisa ba Congolais pongi na pain du soir. Bandeko na nga pain du soir ezali site ya bonzambe te, ezali site ya bato bazoluka kosauve ba Congolais te, ezali site ya ba rançonnaire. Alors nga nayebi bato wana te, mais batindelaki na ba message Edi Maele na Marlis Pembele ke bazoluka nga po ba délivrer nga. Et pourtant ndenge nazoluka bango po baza na onction te, baane pakolami te, nzambe pe abengi bango te. Mama moko auti obenga nga na France awa azalaki na ba réunion na bango basalaki soki dernièrement na Bruxelles sans organisation, sans parole, sans quoi. Donc basali groupe moko bayebi te bayansonaka bato. Comment no site mobimba botalisaka bato bakombo ya badémon, botalisaka bato bakombo ya badiabolo, maintenant bovandisa bato te botalisa bango bakombo ya baange. Est-ce que boyebi te ke chaque moto azalaka na baange ebatelaka ye? Est-ce que boyebi te ke nzambe asala motu bokola nzambe, biso toza ba petit Dieu? Soko yambi Jésus-Christ okomi na pouvoir ya kobenga na badémon ya kocréer. D'ailleurs soko bali mwasi opesi mbongo ya bafamille okomi ndako moko tala nde tokoma kobota. Donc nzambe akomisa biso bato eloko oyo akomisa biso bato mokeli ya bato eloko oyo Satan kokati eloko Satan azala na kanda na biso ya mwana. Donc soki tolingi réveille ekota na mboka, soki tolingi Congo ezala délivrer basite lokola ba pain du soir, basite lokola ba Kazarema, basite lokola ba émission lokola ba Grâce Mbizi, ba émission lokola owana mosusu wana soki Rihanna azala angolaise avant ça vous wana angola te, mais ba Congolais to adoptera vous tala elongi na uto kota na site avant sala émission le babenga Nathalie radio na ba muto azoteya elemba mate ezate epakola mezate. Et la photo de la Marie Rose Moukiania. Donc la Marie Rose Moukiania bien, beaucoup de monde a gagné face à la Jézabel. Est-ce que mon style n'a jamais à ça raboter de moi? Mon style n'a jamais mis à côté d'un zaman rose en face de moi. J'ai dit quand même maillé, bota la face n'est bien, beaucoup de monde a gagné un masque de vieillesse. Il faut aller à la délivrance. Et Jean toi là, bah te bébé en Angleterre, bah y est bien que ce qui la gloire bazo pumbwa yende azali mutu o aloki ko simbela ngombilanga. Alléluia. Pas du soir, pourquoi on déplacer bateau soki boyebi ne bio ki nzambe abengi binote? Pourquoi on kanga bateau soki boyebi ke boza na pa na makambo nzambe te? Bokomi kosenga mbongo lokola recevoir ya taxi bis, bokomi kotindika bateau babanga plus ba démon ke nzambe. Oh, Bible Zoba, soko yambi Yesu, après ce pouvoir en benga na démon. Et en passant, insécurité totale na Kinshasa, bah où tu peux attaquer na paroisse, écoute quoi na ce qu'on a paroisse Sacré-Cœur, bah visiter kuna ba homme uniforme, ba koti ba beti ba sango, tout et tout parce que bah l'unité Kanambe a changé. Constitution, pardon. Bible ezoba mwana na nzambe nyonso aza na pouvoir ya kobenga na badémon.
Bon, ça n'a pas trop, ça semble pas mon là. Bah, bien, il va démon à pour. Bah, demain, il va démon à pour. On a soir, la force, ça va bien dans démon. Bon, comment famille, on a démon. Bon, comment on a démon. Lazare, le Yesu aïe, c'est Lazare sort. Lazare a qui sortait, il était lié et il sentait mauvais. Ndenge moko lelo na Marlis Pembele, na o mususu wana, bozali ba komo na bino kutanzo ba moto zana tango ko bapesa nango, ezali Marius Edi Mayele na Marius Pembele. En tout cas, ba numéro na ngeza wana, na ko ya Angleterre, na ko ya Allemagne anytime. Boluka beaucoup tananga pour la délivrance. Et puis boza la sérieux, botika musala bozo sala. Parce que nzamba ebi binote nzamba bengi binote. Bino pe ba chrétien. Bible invoque moi, je te montrerai les choses cachées. Jérémie 33. Jérémie 3, vous voyez bien. Mais comment vous savez la banza bazota sabinote que plein d'histoire et ça a bon zambete. Comment vous savez la kana boyoba mongo nzambete. Bible on y a benga à renouveler après ça on renouvellement du Saint-Esprit pour renouveler ma candidature sur la moutou là-bas. Et Jean 32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Comment vous ne voulez pas vous affranchir? Comment vous ne comprenez pas que Marlus Pembele na Edi Mayele, baza la serviteur des diables, baza continuer une mission ya maman Lang. En passant, combien de bateaux lelo, qui lelo nene maman Lang ba biskita na Micheli Chaban. Ba comprenez que ba on d'aller ba serviteur ensemble, ba serveur ensemble. Tala Micheline, azosa la seconde fois, moi, mobile na yepe ako manani, pasteur, lokola papa olai. Et papa olai, ils sont la PC bibliothèque, né moi, mobile à maman Rose. Donc là, la première pour la beauté. Bah, on se forme, il y a somnifère. Pour bah, on se sauter. Bah, on forcer, bah, bien aimé. Bible, awa acte des apôtres 8, totani, na 19, na 21, Simon le magicien ayaki une église akanisi ete akoki somba onction oyo ba Pierre bazobondela po bato babika apropose bango mbongo botekela ngango nana mona onction boye te. Pierre alobaki ke oza na part te oza na lot te oza na lo na kati ya makambo te. Nazoyebisa Marius Pembele, nazoyebisa Marius Pembele, nazoyebisa Edi Mayele. D'ailleurs, ça groupe la même chose autour de la Jidikaël, Mayele, Marie-Rose Moukania, Jean Kountoua, la même chose autour de la face, c'est la face à toi, mon monde qui est basé sur la qui tente na poto, bah, koutana na nzambete, baza na impulsionté, bah, n'est pas colamité. Na la cosa raté. N'a na leveli likambo, oshio kite, shit no ebani. Parce que na esprit supérieur, on a la katinana. Alors, ma personne nos conseil, ceux qui vont vous faire l'anzambé, Nzambe basungaka ete. Uza amoni arche de l'alliance elingi koya. Ezalaki idée malamu kosunga arche. Ezalaki idée malamu kotelemisa arche wana koya te. Mais il a été foudroyé parce que Dieu on l'aide pas. Nzambe baidaka ete. Bosali chaîne. Est-ce que chaîne wana ezo préparé bato na kokota lola to ezo préparé bato na koyebisaka bango la démon? Na boko nimate ke boza bato na nzambe banda tongo ti pokwa bobangisaka bato oyebisaka bango makambo nzambe te ozakisaka bango barévélation ba ange te bolakisaka bango révélation ya kombo ya jésus te bolakisaka bango kaka bakombo bademo na bademo na bademo banda tongo ti pokwa. Donc ozosala continuité ya mama olangi ozosala continuité ya kodétruire mais bokokutana na nzambe parce que nzambe atindi nga nalobela bino na ye avec amour numéro na ngai eza wana bobenga na kobondela mpo na bino. Soki possibilité zate botuni parfait kanku oyo aza moninga na nga nakendaka ntina lie mpa na ye na France akotia bino na contact na nga tosala ngo akobatama ekoleka malamu. Mais ma qualité ya serviteur de Dieu natie moto na Yesu likolo ya radio wana epanzana bokabo wana po etika kopemisa bana na Nzambe. Moto na Nzambe esikisa misala nyonso mabe ya radio près du soir. Moto na Nzambe esikisa bakolo nyonso tu baza kuna. Baoya Nzambe Nzambe récupérer bango baoya baza na Nzambe te Nzambe atombola musala na ye pe asikisa misala wana estopé tout le kota bokunda bino bino bowelelana comme ça bopanzana po bato bayeba ke boza na Nzambe te.